Mbote mingi bandeko batali émission Nzokande. Eza lisusu ngai ndeko na bino yabe ono nando ndoki baloka mukila. Ndeko na bino yaka kobeta masolo ya Nzokande. Lelo toza lisolo moko ya sika tokosolola lelo yango. Nazo sepela mingi pe nazo pesa merci mingi na bandeko nyonso bazo benga biso de partout. Bandeko babengi biso vraiment de partout. Pona masolo to uti ko beta dernièrement ya puissance ya mwasi. Bandeko en tout cas babenga ki mingi to sepeli mingi. Ba question pe eza ebele to ko répondre ngo mbala ya sima. Lelo na kolobela nini lelo? Pona émission lelo to kolobela imbécilité. Donc to kolobela imbécilité. Imbécile disons. Donc, tu peux démontrer que tu es biso, ba nègre, tu es imbécile. Tu peux démontrer yango. Alors, avant de côté na imbécilité ya lelo, na lingina lobela nini? Na lingina lobela ba grand esprit ya biso peut ba être divinisé na biso. Biso bato moyindo tozali bato oyo to botamaka, to vivaka ensemble. N'a pas grand esprit, n'a pas être divinisé. Alors, mon délai tellement ayebi, ba don abiso na to bota magabongo, asala ba effort à étouffer yango. Grand esprit azandani. Grand esprit ezali batu nyonso o ba dirija biso, ba dirija ka biso. O ba zalaka en tête na biso. Donc biso benga bango ba kapita. Donc ba grand esprit eza ba kapita na biso na bandeli. Grand esprit to ba personne divinisée baza ba nani baza ba kapita na biso to zalaka na bango de partout. Bazali batu o ba excella kana ba domaine moko songolo ya vie bango nde ba kapita na biso, bango nde ba grand esprit. Soko tayi na Bible roi David ba bengaye l'homme selon le cœur de Dieu. Pour avoir un grand esprit, il y a tout le monde songolo. Va bien l'homme selon le cœur de Dieu par rapport à comportement il y a bon motonaïté. Va bien l'homme selon le cœur de Dieu par rapport à la mission divine. Oh azalaki na yango. Na devoir spirituel oh David azalaki na yango. Le kola akokisa ki yango, nde Bible bengi David l'homme selon motema ya Nzambe. Boni biso te négligeaka. Tu vas rappeler qu'on encadrer ma grand esprit na bisoté. Tu vas regarder ma grand esprit na bisoté. Tu vas rappeler qu'on soutenir bangoté. Biso peut être que protéger ma grand esprit peut que soutenir bango. Ma grand esprit en baza banani. Baza batu nyonso o bazaka influent. Banda abotami. Tia kokola baza bato bazaka na attirance batiraka bato vers bango baforçaka te dans les bons ou dans les mauvais to bosana te tolobaka boye likambo nyonso oyo ezomona na mosuni parti ya molimo na yango ezali likambo nyonso ezalaka na malamu na yango na mabe na yango esika vrai eza faux pe ekozala esika likolo ezali se pe ekozala. Maintenant ba mindele basalaka nyonso basala batu oyo mayeli na bango bafonda kaka mpona kotibe ba étoile ya ba grand esprit na biso ndenge tomonaka na kobotama ya Yesu batu batandi étoile balandi étoile ti esika Yesu abotamaki ezalaka bongo mikolo nyonso pe ntango nyonso ntango tobotamaka batu basalaka étude ya ba étoile na biso bazalaka nde batindaka bango pour que ba étouffer yango to pe ba éliminer yango. Toza na 9 sortes ya ba grand esprit na biso. Toza na 9 sortes. To noter boye hasard na vie, hasard ezalaka te. Toute autorité vient de Dieu. Naloba bien, peu importe la manière mutakomeli mokonzi, peu importe façon mutazaleli. Ce qui est influent, ça vient de Dieu.
Ça vient de dire comment. Donc, ils ont étonnamment que Motokingandi na bangonga boya kozala mokonzi alors akoleka ngona nzela boyi. Hasard ils alakate. Tous les 9 sortes de grand esprit. Première sorte de grand esprit ça ba uta wapi. Babimaka na ba famille. Famille nyoso, fam na lobi boye. Famille nyoso. Bazalaka na grand esprit na bango. Bazalaka na grand esprit. Donc na libota nyoso banzambe batombolaka moto moko. Pour y représenter bango. Lelo epai na biso ekoma soki banzambe batomboli moto moko na famille kaka bandeko ne ya famille bakomi banguna na ye alaksaka nini ye boye mpona nini na okene pa na ye te ye lolendo leki ye vantard eza buzoba nzokande grand esprit na bino ya famille grand esprit ya ndako na bino il faut que protéger ye. Deuxième catégorie eza ba grand esprit ya ba aveni aveni nyonso makambo na koloba lelo eza makambo oyo ezalaka na butu mpe na moi yango monaka soki quartier moko sika bakoloka yo mikolo wana na bandoki ya quartier ya aveni oyo okuti mpo batala état d'esprit na yo batala niveau na yo oza mokolo to oza mwana moke soki oza ndoki lokola bango obanda kokopere na bango soki oza ndoki lokola bango te obanda kosubir baaccord balien oyo basalaka na baaveni bon wana tokoyaka yango plus tard. Donc nabaki deuxième catégorie ezali ya baaveni. Dans chaque avenue tozalaka na ba grand esprit. Donc tozala mutu moko azali kolo na aveni mobimba na ndenge ya butu pe na ndenge ya moi esalamaka bongo. Troisième catégorie tozala ba grand esprit ba personne divinisée ya ba quartier na baki liboso na ndaku na famille ya mibale na avenue ya misato na quartier na ba quartier tofandi tozalaka na ba grand esprit ya quartier. Na butu pe na moi ba grand esprit ya quartier ba grand sorcier ya quartier bazali ba grand sage ya quartier bazali ezalaka bongo. Quatrième catégorie ezali ya ba commune. Dans chaque commune tozala ba grand esprit dans chaque commune ya butu pe ya moi. Cinquième catégorie ezali na ba district. Na district nyonso tozala ba grand makambo sona yebi yango on comprendre o azanani o azanani o azanani. Donc mutu muso za grand esprit pour na kaka district wana. Sixième catégorie na ba province. Dans chaque province tozala ba grand esprit na biso. Septième catégorie na pays. Chaque pays il faut que un grand esprit na bino na pays nyonso na butu pe na moi. Il faut que vous ayez un grand esprit. Il faut que vous honorez un grand esprit. Il faut que vous célébrez un grand esprit dans chaque pays. Huitième catégorie na ba continent. Chaque continent a un grand esprit na ye. Chaque continent a un grand esprit na ye. Et enfin, 9e catégorie, le grand esprit du monde. Dans le monde entier, tout le grand esprit. Ah, Makambo. Dans le monde entier, tout le grand esprit. Le grand esprit, c'est une personne influente. Influente dans le domaine nyonso. Dans la famille, tout le moteur influent. Na venu
to ko la moteur za influent tellement la mutu moko be bozara ne uso tala mbongo belé to za un grand homme spirituel tellement la piste ya travail na esukeli wap miso mo za ezaka pour na district miso mo ezaka pour na quartier miso mo ezaka pour na ville et par rapport à la mission spirituelle au moto la moto ayaka na mona mokili. Maintenant, comment tu peux protéger le grand esprit Nabiso? Tout grand esprit, pendant sa vie ou après sa mort, a continuera kaka kosala musala na ye. Donc grand esprit, pendant qu'il a vivre, tout ce qui peut à Koufi, a continuera kaka kosala musala na ye. Na repère cet exemple dans la Bible Élisée. Bible le bien Élisée à Koufi. Batoyi ko kunda moto mosusu et bien mosusu pemeni ya Élisée et bien tout miku ya Élisée moto la muki et bien c'est qui mais Élisée est à coup fort. Donc la troisième chambre tout esprit tout grand esprit a maîtriser la secret à l'univers la troisième chambre les amis. Et ça, troisième monde, monde ancestral, monde des ancêtres, monde de la sagesse, monde de l'expérience. Donc, ça, nous avons le troisième monde. À comme on a une intelligence plus élevée, à comme on a une sagesse plus élevée. Il y a un moni, qui s'est dit, il y a un yamba, pour courtoyer la morté, pour se le rappeler dans Koufi. Pour ceux qui ont se le Koufi, ceux qui ont contact avec la mort, la mort va refongola na yele. Yango ba pekisa ka pratique wana. Mais ce qui te tani na Bible, Yesu pe abengaki ba mort. Tanga komaki na kokoso. Abengaki Eli na Moïse ba koko na ye batu ba kufa. Mais biso ba pekisa ka biso pratique wana. Ceux qui ont contact dans la troisième chambre, ceux qui ont contact dans la ciment rideau, et pour permettre de voyager dans le futur, de voyager même dans le passé. Et à notre monde, nous devons répondre à Bissot Papa Koussou. À Kobete la Yoma Solo, il y a Mikolo, non, non, quitté. Et puis, il y a Zobete la Solo avec exactitude. Donc, la capacité de voyager vers le passé. Pour avoir un contact avec la mort. La mort, même dans le passé, avec l'histoire, dans le présent. Donc, pour coûter la mort et permettre à Moutou de voyager dans le passé et puis le futur. Mon délai a une technique à voyager dans le futur. De ce qui va comme la mission mukanda ya apocalypse. Tant que mon délai voyage dans le futur, à mon que ne bata oyo, tout le monde doit comme na yele. Il faut que mon mukanda mo boye bangi ça de plus en plus. De va comme la mission mukanda ya apocalypse. Maintenant, pour protéger le grand esprit na biso, après la mort na bango, et c'est na ramini. Bokoli misama na za santé bien te mais na ko forcer na terre pour ça na zo na bika ko zonga pe bata ebele pour na protéger le grand esprit na biso pendant que ba kufi déjà pour na protéger qu'est-ce qu'il nous faut et c'est la nini makambo te o bananzo kambe ezama kambo o yebani o ndele pe ayekoli yango epai na biso pe asala effort abosanisa biso makambo na biso moko ekoma ya ye moko apesa yango bakombo oyo nyonso apesaka yango pour protéger nos grand esprit pour protéger le grand esprit na biso après la mort na bango. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mundele ayi makambo malamu. Il faut réunir le matériel qu'il était souvent en contact. Donc, il faut que réunir le matériel, il y a grand esprit. Il faut que réunir yango pour protéger nos grands esprits.
exemple nini elamba na ye chapeau na ye médaille na ye canne na ye etc. Donc eloko nyonso oyo moto asimbi na bomoi na ye empreinte na ye etikalaka wana ndenge moko eloko nyonso oyo moto ya molimo asaleli to asimbi to alati empreinte na ye ekotikala na badogme mystique nde elobi ndenge wana elobi nini ke eloko nyonso oyo moto aza na molimo asimbi to asaleli empreinte ekotikala tomonaka ata na science normale mondelaki mosika osimbaki eloko aye kotala moto asimbaki yango tingandi mpona baempreinte na ye ezali ndenge esalaka na nzoto ndenge mpe na molimo ezali. Alors soki grand esprit akei il faut que réunir biloko nyonso asimbaki biloko nyonso azalaki nango contact to eza na boye ndambu ya boye na kati na yango eza ndenge basculpteur basalaka bikeko ekeko ezala eloko ya pamba te ezalaka na mwa bondambu ya moto asali yango na kati na ye mpo apensaki plus loin mpo apesa forme ya eloko wana. Tina oyo batongaka bamusée tina batongaka bamusée ezalaka mpona kobatela biloko ya valeur oyo bagrand esprit basimbaki oyo bagrand esprit badécouvraki tina ya musée. Nabi il faut que réunir le matériel oyo bagrand esprit basalelaki oyo asalelaki ntango azalaki na bomoi. Deuxièmement mpona koprotéger bagrand esprit na biso il faut mikuwa na ye mikuwa ya grand esprit na biso to ya bino to mikuwa ya grand esprit ya ekolo moko songolo to ya peuple moko songolo esengaka kokunda yango na mabele ya bakoko na ye mikuwa. Soki otali na bible Joseph ayebisaka bana ya Israeli moko olonga na bowumbu na Egypte bobimisa mikuwa na ngai nde bakamataka mikuwa ya Joseph ne baancetre na bango ebele basalaka yango kesi oyo babengi arche de l'alliance sambuku ya mibeko talaka nde bakosaka biso ke na kati kuna bakomaka 10 commandements. Est-ce que 10 commandements okosala yango cercueil bandeko na ngai koboma te kosala ekobo te bakosala yango mpena cercueil bakomana mabanga moko gambi mortel makambo lokuta. Donc mikuwa ya bahéros na biso eto ezala na mabele na biso mundele ayekeli nyonso awa epa na biso epuis asali effort abosanisa biso makambo oyo ayekoli epa na biso. nakopesa exemple moko tozalaki na grand epa na biso komona ezalaki Mobutu Seko Kukumbendu Azabanga devant spirituel na ezalaki kaka nini areunifie mboka ezala moko tata bo moko mama bo moko ekolo bo moko mokonzi bo moko. Tango mboka ekomeki kopanzana bakoko na biso babimisaki biso grand esprit na biso wana Mobutu kaka po asangisa mboka bandeko longo asalaki mpe yango suite ya ezaleli ya bomoto na ye nde tolingaki yango lisusu te kaka biso bandeko na ye nde batiaka biso songi kaka topardona mutu wana soit diza yaza mabe soit diza toyebi ndenge elekelaki mabe eza nini. Ntango Mobutu azalaki mokonzi ya mboka oyo bachef coutumier nyonso ya baprovince nyonso basanganaka bapesaka Mobutu nini bapesi Mobutu chapeau ya léopard bapesi Mobutu canne chapeau ya léopard elakisaki l'esprit Kanku pour diriger le grand Congo le grand Zaïre. Mobutu bazali kobenga ye le roi du Zaïre par rapport à pouvoir ancestral azalaki nango. Tango Mobutu akomi kokima normalement ebongaki akamata chapeau wana na kane wana apesa la mutu akotikela mboka lokola biso makala molimo tokipaka te biso okipaka diamant na cuivre na babiloko mikolo oyo tokoyoka soki ba uranium
oyo comme ça moto patron ka lelo lelo tokipa te ko réunir biloko Mobutu wana tokipa te ko lobisa biloko nyonso Mobutu banda ko simba et puis tokipaka pe te kozwa mikuwa ya Mobutu kozongisa yango na mboka na biso donc tokomisa nde lima nzoka nde to perdre énergie ebele moto nyonso akumbaka biso atambwisaka biso na malamu to na mabe aza grand esprit na biso na domaine nyonso na domaine nyonso yango tango bomoni mutu moko aza grand esprit na bino aza lokola kapita na bino il faut ko aider ye comment ko aider mutu o aza grand esprit na biso pendant que aza na vie toko aider ndenge ni ba grand esprit soko tangi na Bible Moïse na désert na bana Israël babiloko moko ndengo na ye azosambela nzambe atie maboko likolo maboko soko lembiye ba piri petit na ba ko simba maboko batombola bofu pa gagner nini ezanga ba biso nini ezanga ka biso okonisi bato batiaka bakonzi na biso bato batiaka bakapita na biso baza bato bazaka na bolembu baza ba sentiment na bango lokola nalobela précisément ba président de la République o bakotaka na mboka o exemple Congo président akota mboka a une mission spirituelle mais bonzoto na ye ezali bomoto na ye ezali bozombo na ye ezali mayele na ye ezali biso sikoyo nesika tosungaka bato wana biso tofinganaka kaka mpo na ye kofinga ye nafinga ye kaka yango grand esprit na biso Kabila azalaki soki ofingi ye abengi yo apesi yo poste ye mpe lisusu gambi mortel tala kala bamboka na biso baposte ya kokamba baposte politique ekomi baposte moko soki okoti lelo okomi na mbongo tokoti yango na esprit ndenge wana méthode bien kosunga bango eza ya koyebisa bango na monoko papa mokonzi kolobaka biloba loba te na miso ya bato mpo soki ezokoka te ekitaka valeur eosani estce bongo pene kolongolaka kingo mpo nayebisa mokonzi ya bola yake tika kolobaloba pa pamba ezosopa yo eosani si azomona moto akokomprendre na esika naleka nafinga nakofinga mpo na nini mpo ntango ofingi mokonzi na yo automatiquement ozwi libabe ebongo soki oyebisi mokonzi no na sembo estce mpo na koyebisa mokonzi na yo asala bien il faut kaka yo ozala wana nde tokoma komona lelo ekoma kaka motu moko boye journaliste vraiment tellement afanaka tono ya politicien atunaka mituna ebele ayekali politique kaka na plateau ya télévision mbala moko député donc tozalaka bato moko boye toyebaka esika toyouta te toyebaka mpe esika toyoke te toyebaka mpe eloko te kosala te kaka na Congo nde okuta bafilme wana donc journaliste atuni mituna trop ayebi mpe politique mbala moko sans idéologie ayakende kaka kuna mpe bafutaka boye nauti komona kala mingi te badepute babeteli makofi wati mpo na salaire badepute provincial Zambe ya bokoko nabaki lelo tokolobela imbécilité nabaki lelo tozolobela imbécilité donc façon ya koyede bahero na biso ezali tosungaka bango bato mayele oyo tozalaka autour ya bagrand esprit il faut kosungaka moto mpo affranchir tosuetaka teke oyo aza liboso na biso aéchoué yebaka soki guide na bino aéchoué eza na bino nyonso boéchoué eza ye moko te nani asala biso boye mpo tokóma boye kaka mundele aza lokuta makasi mundele akomisa biso bazoba yango toyebaka mutu oyo akanga yo na bongo na yo ata mokolo moko te
akoya kofongola yo po soko fongoli yo ba intérêt na ye ekufi mutango nani mundele aya akosa biso banda e bandeliti suka akosi biso na science akosi biso na religion mundele a réussir kokanga bongo ya moto esala ngai pasi ntango lobaka makambo oyo sikoyo eza ndenge nini lokola mundele azalaki na force spirituelle te ya kokanga moto mwindu autiliza kaka force ya ye moto mwindu place oyo nakokende mo malembe to comprendre mpo na loya nature ebende kaka egumbaka ebende tellement mundele azalaki na force ya kokanga moto mwindu te autiliza kaka force ya moto mwindu. Alors force ya moto mwindu yango autiliza yango na ndenge nini autiliza technique oyo donc mundele po akanga moto mwindu autiliza kaka force ya moto mwindu po ye azala force moko te ya kokanga moto mwindu po moto mwindu ya makasi pe mayele mundele autiliza technique nini autiliza technique pe tactique ya grand mensonge donc na lobi boye mundele autiliza technique tactique du grand mensonge yango tobengaka yango tétagramme technique tactique du grand mensonge yango pe na bible bakoma YHWH balobi boye ntango Moïse atunaki nzambe kombo na ye nzambe akomi na mosapi na libanga YHWH donc kombo na bakonsome elingi koloba okokoka koprononce yango te okokoka kotanga kombo wana te donc ezali technique et tactique du grand mensonge tétagramme yango bachange babakisa voyelle ekoma Yahweh ezali technique et tactique ya grand mensonge tétagramme donc balimite tour ya bongo mundele saka ndeni a limité tour ya bongo ya moto mwindu na technique wana technique yango eza constitué na nini technique wana musala nango ezali bazokosa yo donc bakomisa moto imbécile donc mundele akomisa biso imbécile même si ozomona preuve boye okocroire te donc moto imbécile aza nani imbécile aza moto oyo azotala mais azomona te donc imbécile aza moto oyo azotala azomona te aza moto oyo azanga ta goût ayebi ata eloko azolia te imbécile ye wana maintenant mundele asalaka effort ya kokomisa motu na biso na niveau ya imbécilité grave yango omonaka nalola précisément bacongolais et puis eza bainjure oyo tofinganaka mpo na nini eza lokola ndenge bible ekoma soki molimo santo aye ata molimo santo eyaka baseri wana flamme de feu ezopela bato na motu oyo azomona ya moninga oyo azomona ya moninga oyo azomona ya moninga ya yo moko moyomona yango eza te yango mona bakongolais soki toswana moninga na ye tofinganaka kaka nini imbécile tufi na yo zoba nyama biloko tofinganaka kaka yango wana donc ezalaka autour ya bafinga ke oza mayele te moninga mpe bofingana na ye akozongisa mpe oza mayele te imbécilité donc mundele asala effort akomisa biso baimbécile bato bamonaka batalaka bamonaka te mpo na biso mabe ekoma malamu mpo na biso tokoma na incompréhension totale eza ndenge eza plein ya mundele asalaki plein yango ake nango na lokuta tétagramme technique et tactique du grand mensonge bakosi biso na science bakosi biso na religion epesaka ngai mawa bamboka na biso oyo mpo na moto ya kobundela biso mpo na moto ya kolamusa biso il faut azala mpe grand imbécile ezosenga compréhension likolo bandeko na ngai
Pour le gars, biso to interpréter makamabe boko interpréter ka ndenge ba interpréter. Mais na zolo ba boyo. Na bamboka oyo, il faut un grand imbécile. Pour niveau imbécilité auto comme nango lelo oyo. Kala on répondait un imbécile par le silence. Mais niveau imbécilité na biso ya lelo ba congolais. Ezo senga biso une grande imbécilité. Pour azongisa biso na nzela. Bande ko esa ngai pasi mbala musuna lobaka makambo oyo. Nako lakisa yo comment tozalaka ba imbécile. Imbécilité ekomona kaya muninga. Aosala mabe. Ayebi kosala te. Muninga place mona imbécile. Ye pa yebi eloko te. Boto ndimanaka te po bakota biso imbécilité. D'abord, imbécile, les alliés adjectifs, puis les alliés non. Hein? Imbécile, les alliés adjectifs, puis les alliés non. Azapel ba synonyme naie. C'est autant que ba synonyme imbécile, hein? Quelques synonymes imbéciles. Au coup, t'as so les alliés. Baté, balourd, béné, bitor, idiot, ignorant, innocent, lourdeau, maladroit. Nigob, nistré. Donc, nyonso wana, ezali ba synonyme ya imbécile. Oyo tozali. Tala waka biso benga biso ba nègre. Nègre ngo uta wap. Kombo nègre uta biso wap oto limake to ba négro. On rappelle tout dans la classe l'écriture négro-africaine. Malamu ça nga mawa. Et puis toi que tu vas à l'université. Et puis on rappelle église européenne africaine. Oh, Zambe. C'est que religion africaine bilo mona yoka. Nègre. Et tu n'as nigod. Nigod des mots français. Et là ici imbécile. Beaucoup ne gotanga nigod des ali NIGAID. Beaucoup na Google, beaucoup na dictionnaire botanga. Talaka ba bisa biso de bombe la biso secret na livre pour tanga raté. Montonio ça le fort à Android na maboko na ye. Et puis tout ça na ngoni. Pour ka totala ba bêtise à mikolo. Et ça la biso bien moko. De comment mutawa ko yebo filmer TikTok. Imbécile. Mutawa souffrir, mutawa mona passe, muninga musa filmer. Imbécile. Imbécile za muto azo kanga balabala pa 500 francs. Imbécile za muto azu asemi la sani mbele atina vitrine. Pour nous ko pa ko ya apesa e biloko ya sani mbele ye moko ko ndaku aliaka na sana plastique pe mela la kopo plastique. Sani mbele atina vitrine pour na mukolo muto ko ya. Po ye moko za imbécile. Imbécile za bato yo mukolo to yamba pap. Ndenge na mona kiao to komi ko komba balabala pour mpayazo ya imbécile za muto a se plaindre vivre la salité. Imbécile za peuple congolais bande ko imbécile et la kisi muto za penza na mayele te muto ya comprendre te c'est nous les Congolais. Nous sommes tous les imbéciles sur tous les plans. Na ba mettre na biso to za ndenge moko ba imbécile. Comment nzamba sungi yo okomi na 100 francs pour la kosunga baninga na yo ozolinga pe nzamba sunga bango to nzamba ko pesa yo ki dise pas na bango. Imbécile ozali oza conscient makambo zo kosa batu pour vivre oza imbécile rôle na ona mokleza nini à part kintaba ndebo zo kabide lokwa bantaba sadi mutu ona mokilika pour na olia la pongi ola mukabie o kanisi eka pona kolia bien ndenge yera bien ndenge za ndaka bien o kanisi pendana mukilo eka ndo za mitu ka bien donc oyebi tina ola mukilité oza imbécile oyipe sika mission na yo zo kenete oza imbécile eza biso balobaki boy
et pas Moutoumora Maele. Afrique est dans la forme à revolver. Gâchette nango, ils ont awa na Congo. Mundela a dit que Moukolo Congolais la Moukamakambo changer. Yango Kamata stock y a imbécilité à Tchabiso. Sur tous les plans. Sur tous les plans, tu évolueras dans l'imbécilité. Yango Komona, débat na biso moko thèse à conclusion. Yo Komona venait journaliste. Ayambi moutou na plateau. Donc, na journaliste aye makambo sa te. Ye a communiqué ko taquiner invité na ye. Mais si ka bimisa ba valeur ya invité na ye. Ye a communiqué ko créer débat. Comment mon aye pas za maele imbécile. Imbécile que nous sommes nous Congolais. Na lobby boy. Imbécile hein. Eza adjectif pesa non. Eza synonyme ya nigod. Nigod yango pesi nègre. Ba kombo ba pesa biso yango ila saka bongo ila saka imbécile. Botanga na Google, botanga ba dictionnaire. Ba benga biso ba nègre, ba benga biso ba africain. Ba benga biso ba nègre puis ba africain. Alors africain est un mot affreux. Et la gisika ka sa manière. Oh tozali. Congolais, toza ba ignorant. Toza ba ignorant ya nyoso. Mundele sali technique pe tactique. Ya grand mensonge pour ne rekosa biso. Tokotala muke discours ya Léopold II. Pour confirmer makambo o na kolobao. Léopold II a lobeli 4 points. Na discours ya Léopold II, mission zo pesa mindele ta bazo yepa na biso. Alobi boy. Ya liboso lobi tina mindele bayera awa ezaka pona intérêt na bango ya liboso. Ya mibale Léopold II azo reconnaître que mission ya mindele ayeko sale pa na biso eza facilité. Pourquoi? Ya misa teza po bazana eloko bakolakisa biso te. Azo reconnaître que mundele azana eloko ya sika akolakisa mutu mundu te. Ni na bonzambe, ni na science. Léopold azo reconnaître à mon discours na ete olanda yango kala mingi te. Et puis, quatrièmement, a insisté sur la tactique. Donc la technique, la tactique, il y a grand mensonge. Azo insisté ndenge nini ya kosa. Alors évangéliser les noirs. Évangéliser nos sauvages jusqu'au moins des eaux. Tozo nango kala mingi te. Bandeko. Mundele asakaneli biso makasi. Pe asakanela biso tilelo makasi. Nebi ke ba comprendre ngate ba kofinga ngaso imbécile. C'est normal. Po yazo mona moto ezo pelanga la mutu. Ngape mkoto okuta na ngape na baka imbécile. Po ngape na mona kaka o ezo pelaya mutu. Bande ko ngai. Tout ça l'effort. Tout ça l'effort te longwa. Tout ça l'effort te longwa na imbécilité oyo. Tout ça l'effort te longwa na imbécilité. Bolanda mukie, moi 7 minutes oyo, tout le discours du roi Léopold II. Et bien, nous allons pour conclure. Révérend père, pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde.
Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur enseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique. Et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes.
la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme pénition et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold. Ah, bandeko batali, bolandi bino moko discours ya Léopold ndenga lobby. Ndenga atindi bakota biso imbécilité la mutu. Ndeko zo na ngai ndeko zo ka ngai. Oza capable ya koloma imbécile. Oza capable ya koma mutu o raisonner. Oza capable ya koma ko tala pe o monaka. Oza capable ya ko se délivrer yo moko. Ndenge mukanda apocalypse lobby soka lèvement kei et comme mayele na yo moko pona ko bika. Ngonga yangoyo. Mutu esika oza mutu na mutu zo conscience. Bana ko comprendre que tout ça est imbécile. Na axe yo zali, na domaine yo zali, ça l'effort aux la ka vrai yo. Ça l'a vraiment effort aux la vrai yo. Et ça la ngai passe makambo yo. Tala wale po de makambo lobby. Et ça lui passe makasi. Tout ça l'effort to comprendre que mundele a kosibiso de gauche à droite. À cause de la science, à cause de la religion. Et c'est là qu'il y a une déconabino yabe ononando. Na masolo ya nzokande. Lelo na lobela ki imbécilité. Tout ça l'effort tout le monde est imbécile. Botika la malamu to mona nimba la sima.